Information biso tozwa ki balobi Junior Wendo azalaki refoulé na poto. Nde balobaka ke fo luka information na source yango to na source Junior Wendo na poto ozala refoulé ou bien ozonga na yo ndenge bato balobaka pena ozongi po na musala. Nazara de na titre nzembo moko munene kombo ambulance o esalaka album ya Monstre d'amour et tchaka ngope poa ambulance wana eza parmi banzembo et tchaka album wana poa soki na album I love you ba o konte banzembo ba konta rapito lukaya kalenko mato benga rango na ambulance na komi mukolo il faut ko aider pe bano musuto bandozo asika ba mataka pe na podium potan biso to zalaki wana o matande nini donc et comment il faut bana ngo basenga biso ba pardon na yemba na nzembo yo donc ça dit biso lokwa to kolaki déjà il faut ko tikela pe bana na mususu ba mata pe ba boluka koyeba bango pe ça la bien clip chef d'orchestre na bango ba yebiye donc ça dit indice Nikei ba yebiye fils la scène brillant solo ba yebiye non bande ko na biso na miki otangi bazana na temps belé faut basa musala. Bonsoir bana poto bana kini ndeka to mesana ko solo là au mwana musala na bino tonton mwinga 16 mm toujours na info 16 tozo ebisa bandeko o ba mesani ko landa biso bo s'abonner na info 16 pour ma solo autorobeta awa ezalaraka na info 16 toye na répétition ya Junior Wendo autorobeta nende balobaka bena en long et en large ma solo ebele sans plus tarder 120 réalisateur na biso et de biso to vanda poto solo la penza kitoko na artiste na biso Junior Wendo. Bonsoir Junior Wendo. Bonsoir ndeko na ngai bonsoir na baoba tala biso to bonjour na baoba tala biso. Junior Wendo na baoba yebite Junior Wendo awuti wapi sikoyo aza wapi? Non, Junior Wendo awuti pa na bango. Sikoyo aza pe pa na ye. Donc voilà, et pas na biso si je dis na musique musicalement donc nazalaki pas Félix Azé quoi. Na Pesiembo Tesika Zali mon vieux et siko nazé pas na ngai na Wendo Vi. Junior Wendo leader ya Wendo Vi. Tant ozalaki pas wazé quoi. Vie na yo o uto pesa mbote. Omonaki ndenge akumbelaki mouvement na charge ya komema mouvement wana. Tant yo moko lobi okomisko epa na yo. Ozo sentir charge wana ndengeni. Car on devient ando sentir charge yango yango pe na sentir yango. Donc déjà tant ozaki na culture pays, je pense que tu es bien foot à facture et tant pe na komi pa na ngamoko na continuer pe ka ko foot à facture yango. Donc il ozo déranger ngezate. Voilà. Junior Wendo so toteli na album ya Wazé quoi. Intervention na yo ezala wapi po bana ya Congo to bana monde entier ba meka ko comprendre nani oyo Junior Wendo ali. Intervention on a un album à Damuna Eva on a première mais na kotaka depuis que demande le peuple parce que ça fait 9 ans na Monstre d'amour intervention on a un album à Damuna Eva et voilà Junior Wendo pour biso to landa vraiment information na source Junior Wendo moi na poto to moi na kin nous sommes balés parce que même bata poto bakoma retourna ngai babi o mais ya oza wapi et comment mutu so bengi penza ya oza wapi parce que babi ke o situé ngate sikani nazali donc nyoso mi balé naza mona poto naza pe mona kisasa voilà mais na ba information biso tozwa ki balobi Junior Wendo azalaki refoulé na poto nde balobaka ke fo luka information na source yango to na source Junior Wendo na poto ozala refoulé ou bien ozonga na yo ndenge bato balobaka pena ozongi po na musala. C'est bien, tout valider information, on est très kitoko, j'aime bien. Et kitoko na mutu soko zongo wapi et ça bien. Naza o bango balobi wana. Oza oyo oza o bango balobi te. Biso mutu alobi, mutu ngai personnellement makamba poto eza makamba ko loba na ngai susu te. Ça dit poto eza mboka osona bi ichi na kei. Donc ça dit ngai to ko beta masolo poto te to beta masolo ya musala na ngai. Poto bato bayebi ke Félix Azoka Zora Junior Wendo na poto naza nationalité française donc ça dit non mona te tina robeta masolo poto na ngama musique to beta masolo ya musique yo yambi artiste musicien o yambi artiste parisien te non mokolo yamba ba bandeko na ngaba Nikes ba yaka ba Del Piero MP3 matuba donc ça dit bato yo ba balobela mama bilamba mama poto wana bango ngao yambi artiste musicien ezala pa ta na kisasa sango et déranger ngapene lokote mboka na ngaiti voilà.
Junior Wendo alobi ye aza artiste et musicien to beta masolo ya musique yango toko disco yo masolo ya musique. Junior Wendo aussi au signé titre quelque part ou bien première fois no signé titre na eloko na yo oyo ozo sala. Nazara na titre nzembo moko munene kombo ambulance o esalaka album ya monstre d'amour et tchaka ngope poa ambulance wana eza parmi banzembo et tchaka album wana poa soki na album I love you ba o konte banzembo ba kontaka pito lukaya kalenko to benga rango na ambulance na nanya lambi parmi banzembo et salaka album I love you. Il faut vraiment avoir l'habitude d'avoir un renseignement très bien et ça l'ira bien. Voilà. Kozwa information na lobara na sepela kozango et pas mutuye mongo parce que otozwa ka mutu pas koloba mais confirmation mala mutu zwango et pas kolo evre to kolo nzoto to kolo ba problème ango. Na minute yo otiki Félix Oise quoi. Ba téléspectateur rebelle to ba internaute rebelle ba benga yibiso. Bolinga na kina Félix Oise quoi to olinga ki vie na yo mingi. Mais nini et pour ça qui yo okité vie na yo Oise quoi. Non pour na koli na komi mukolo il faut que aider pe bano musuto bando zwa sika ba mataka pe na podium pourtant biso to zalaki wana o matande nini donc et comment il faut bana ngo basenga biso ba pardon na yemba na nzembo yo donc ça dit biso lokwa to kolaki déjà il faut que tike la pe bana na mususu ba mata pe ba boluka ko yeba bango pe ça la bien. Voilà nga nazalaka toujours na ba question oyo ba internaute o ba lela bino batuna biso. Mais selon l'information ndenge to fouillé balobi Junior Wendo azalaki chassé et pas ya Félix Oise quoi. Il faut tout na kolo orchestre ko yebisa ndeni ne legelaki. Selon l'information, je ne pense pas que les informations sont na kolo groupe. Donc je vois information bien a yebisa yo. Moi je suis parmi ba musiciens oyo ba sengi leader na ye kena kende na longwa. Donc moi je fais partie. Et je ne pense pas qu'il y a un moto qui est en orchestre. Non, je ne pense pas. Si vous avez une information, mais il faut penser aux renseignements bien. Et vous avez une chance tout le temps. Il y a un monstre d'amour, il y a pourquoi on a l'ongwaga. Voilà, nous avons ensemble na orchestre ya Félix Oise kwa oeza cultura PIV. Na yambaki kaka na plateau na ngai fils la sei. A confirmé biso alobi ba musicien nyonso oyo bomoni na clip te y compris Junior Wendo azalaki chassé et pas ya Félix Oise quoi. C'est bien. C'est bien. Les loba na ba omo loba, c'est bien. Donc c'est bien. Alobi comme solo. Voilà. Ben internaute balande alobi likambo ya solo. Est-ce que Junior Wendo tango zo vanda boye Kolongwa et pas Oise quoi malgré comme une orchestre na yo mais est-ce que et ça la radio pe et dérange radio pe que ande na longwa qui ezala qui tant fallait pas na longwa mais na longwa qui brisque mais na kende kaka po na mobile non ngata ekoka ki penza donc tina senga ki permission pas monstre d'amour parce que tant epesa maki donc tant nga penza ekoka ki fa na longwa nde na betu tale faut tika bana mususu pe ba mata neti mikoleko ya pe omona pe su 2 milongi mo pe ya culture pe vi auto zaka na ba collègue ba kolongwa na ba pe fo ba tikela pe su bana mususu wana tant na 2 milongi ezolongwa kala mingi pete elongwa nango voilà kolongwa ya Junior Wendo na culture pe vi totali tozeli total aroza la côté nini to mona dikupaf Junior Wendo abandi ko collaborer na Kofi Olomide Quadraco Raman on appelle Simbote vie na ngai mais Junior Wendo a que Kofi Olomide ba collaborer ba no yokana te to ba yokana raté na vie na ye Oise quoi ndenge nini a préféré kaka ko collaborer na Kofi Olomide ngai na osa musala na ngai soki papa na ngai azalaki na rancune na ye to azana problème na ndeko na ye to na vie na ye to na master na ye to na collègue na ye rancune na papa na ngai tali mpenzanga te to soki etalaki ngai elingaki etala nga so nangi na ndaka papa mais du fait nina so na ndaka papa te nga na dirige ndako na nga moko donc c'est à dire etali nga te makambo mosusu nga so na moni intérêt na ngai eza na kati esika wana nga na osala eza intérêt na ngai ata epa ennemi ya papa na yo ennemi ya papa na ngai eza lokola soki nga nazalaki na ndaka papa na ngai na ennemi na ye nde nga mpe na kodefendre mais naza na nga so na ndaka papa na ngai te nakoma otala makambo ngo eloko nini nga nako se défendre mpo na papa na ngai mais du fait ke wana kaka papa na ngai monstre d'amour ennemi na ye aza ennemi na nga te voilà. Junior Wendo le 15 awa ozoko se produire na Saint James
Oeza salle ya Kofi Olomide. Production wana eza ya yo moko ou bien Kofi Olomide nde akomi producteur na yo. Non, toza na pour parler pour ma production wana. Donc c'est-à-dire le 15 ngana va produire na Saint James Hall na solo na directrice nango qui est madame Maria. Donc Mariam donc wana nde mukonzi ya Moskori ex Saint James. Donc voilà biso ngana so akande musala na ngai. Soki ezape na vierambo na kati et déranger nga bete parce que nga na l'intérêt na ngai nga faut ba bébé précis la balia bébé précis balia ba bébé Bradley faut balia donc ça dit faut nga na tala makam na ngai. Voilà wana boyoki réponse na ba oyo ba yebina noté siko to tuna po lelo ekoma nango Junior Wendo chante boye ou bien Kofi chante boye et koko arrivé pe kozobeta na Saint James Hall mais Junior Wendo chante Félix Oazé quoi mais na kati ya salwana. Junior Wendo a produit à Félix Oazé quoi. Junior Wendo a produit à Motomosu Souté. Pour yo yebanga eza Félix Oazé comme abimisa nga na maternité na ye ya Cultura PV. Pour l'instant na zoye mananu banzembo ya papa et tant on sala album na ngai Azafo wana nde na komema banzembo na ngai. Et si kanyo so na ogene kobeta na obeta banzembo papa na ngai. Je ne vois pas pourquoi déranger non nga na obeta ka banzembo papa. Salle wana ya Saint James ex Saint James Moskori lelo. Eza salle ya Vierambo mais Vierambo abige petit na Junior Wendo aza musicien à Félix Oazé quoi. Voilà. Est-ce que bazuyote na cadre ka pour ça la moi polémique ou bien peut créer base yo yebika mamando lende tambola. Biso to ça msala. Mama polémique na boyiba mission ba polémique boyiba mission ba buzz. Donc ngai te ngana osaka nde musala. Voilà. Na ba titre ozo yemba ya Oazé quoi poto mona ngope Kofi Olomide atelemela babia ayemba banzembo na ete. Tango yozo yemba banzembo Félix Oazé quoi. Osenga permission ou bien ezaka ka banzembo mwana zo yemba ka biloko ya papa na ye. Non, moi na ma blog papa na mbisa papa Mikolo papa limbisanga na no defa na bilamba la yo. Ti na okoma na mbon mo belé na iba banzela ma magasin. Wane na osoma bilamba na ngai mais pour le moment na lota na bilamba papa. Donc ça dire na oyemba nanu ka banzemba Cultura PV et voilà. Ce qui est arrivé que Oazé walobi bon na lingi banzembo na ngai ba yemba ngote. Eh biso pa na biso makamone za raté et ko arrivé te biso to yemba ka banzemba papa. Na minute oyo oza na studio to ozo travailler ndenge nini bato bakoka ko comprendre ozo travailler ndenge en même temps ba production en même temps ba répétition ezo ko évoluer non naza na studio nazo travailler album combo Azafo mais bientôt là nazo bimisa intégralité ya clip ya Nzembo Liboke eza parmi ba Nzembo oyo na lingaki na tia na Cultura PV na album bango bazo sala wana donc na longola ka Nzembo moko na bimisi yango na silisi yango na clipé yango donc ça dit clip nango zo bima bientôt mais naza na studio siko pona préparer générique yo titre générique nangeza yo yango ndem to bima to bina on a décembre d'ici novembre déjà to bandi déjà ko bina yango déjà mais to sali pe constamment ko kolongwa na yo olongwe yo moko te olongwe na chantre moko zo yemba na yo ou to confirmer kala mingi tawa ke batumi balé lisu ba Hollande yo donc yo olingo si sa orchestre Oazé kwa to ndenge. Non, jeune fille na biso Marisa longwaki tellement linga vienne mingi. Tant moni vienne aza mopanzi, alandi vienne ite. Voilà. Okoyo pe kolobate ngana osale logo na ngazonga no continuer na vie nga kotoyo na bandi esprit mususu. Non, apparemment yepe kuna musale silaki. Yanga moni ke olia fa na ndaku, vraiment fa na ndaku tayo sa musala. Amona ke musala bien osala on peka na wendo vie. Yanga yaki voilà. Et déranger mututin. Voilà ba comprendre que ye musale silaki mais ba oyo zo lobela ke mi balé ba olongwa ba ya lisusu. Donc c'est que yo zo péché ga bazolo bawana o bazolo na lobi bongo po o babengi secrétaire na ngai Jimmy Bokelo. Mais baza batonga na lingi na ngate. Na lingi na nga bango te pembe na mouvement na ngai. Cultura PV fonga na kumisaka toujours Cultura PV eza orchestre fonga na pesa ngo toujours mpifo. Parce que nga fona mona bolamu ya Cultura PV na komona faillite ya Monstre d'amour te sala nga bien te wana za revient na ngai aza kati na ngai donc voilà orchestre ne fait que toujours liboso biso pe to vente bi enfin nous on a bagarré et le lopé il faut Monstre d'amour bim bon Monstre d'amour ba tuté ba musicien baza pembe na Monstre d'amour ba luka ba misala
balanda ba futilité te o junior wendo ke boye non baluka na ba miye banana bango nazotanga ba Guilain Samba te po Guilain Samba yebani nazotanga Champs-Élysées te po ba yebiye mo muke Kid Padel ba yebiye Eclipse chef d'orchestre na bango ba yebiye donc ça dit Indice Nikkei ba yebiye fils la scène Brillant Solo ba yebiye non bandeko na biso na miki otangi bazana on attend belé faut basala musala nous on a bagarré to sali 9 ans na culture pays vinde ko ngai donc bandeko na biso on otangi ba kombo oui baza ba musicien culture pays vi balukana nu koyeba koyemba balukana nu koyeba ko sala makambo belé oyo ko bundela culture pays vi nous on en a c'est to sali belé tout le monde a peu tant de na podium bateau zolobela wana fo baye ko la koyemba tout le monde a bango baza déjà na podium bayemba bazemba déjà bien yuzo tinda bango baye ko la lisunde il faut yeba ngo to sala système na culture pays vi so to zu mutasika to bomelage micro yozo mona ke zoyemba mais son na yebiso biso nga to yebike to yemba 4 personnes ya telemi na biso po to za besoin to za 6 personnes mais micro ne yo kanate ba yebisa ya boka ndeko na yo soki ayokana aluka ya na micro na ngai to tika makama pampa ça c'est Junior Wendo moninga na vice président na orchestre wana na yebi makama belé na orchestre wana au monique oui ndeko atelemi na biso to atelemi pepe na Junior Wendo mais so yebisa boka ngai ya boka te po libanga ebimate il faut ya na micro na nga o ezo sala po ya mais yemo ba bombele micro na seka nga moko te me bato baolanda biso na bandako baseki mpe bao bayebi ke bayemba te bakangela bao micro me biso tomonaka décor nde mosusu donc eza baréalité ya ndenge ya ndole bon Junior Wendo relation na yo eza ndenge nini na baoyo bazalaki liboso donc so natangi liboso ba Jos Dena ba Gesak ba relation ezala ndenge très bien vient nga Vicky Nasdaq très bien ndeko na ngai Chéri Bizuka très bien ndeko na ngai bazé belé vraiment bazé belé to ça na ba relation moko très bien ba yebi ke après bango bato banda ko bunda na culturel et ça laki ba biso oyo donc c'est à dire ba relation na biso na bandeko na biso nyoso on est très bien to ça très bien bongo sikoyo na bato yo bazo senga po nga basenga nga omona testo mutu ano okutana Junior tuna mutuna oyo bamso balobi ke olongwe pa waze quoi jusque là Gesak banda longwa pe pa waze quoi eloko ya makasi asali na nous penati o emonani na miso bato pena est-ce qu'il y a moyen ya o récupérer Gesak o incorporer na kati ya mouvement na yo te ko na mouvement c'est trop dire mais ko benga ndeko nga chipoya osala musala parmi ngai et déranger nga neloko te na otala soki ba animateur na ngai ba kozala performante na studio na ko sala appel ndeko na ngai chipoi ya zala toujours kaka na note po na ko benga yo na ko benga na moment opportun na bengi na ngai yo pe na otala selon ba leki na yo to sana bango na Wendo vi soki musala eza na ba anomalie na ko benga yo loko za professionnel la musala oyo ko seconde et déranger nga te voilà mais sikoyo tokende tozonga na bana oyo bauti epa waze quoi c'est comme si émergence eza pena makasi te bana oyo bauti donc bato oyo waze quoi encadré c'est comme si bazo ko émerger pena makasi te eza nini ezo sala ndema Junior abimisika yemoko bo c'est la mikolo ya bo comprendre on n'est pas tous pareils tozala biso so ba joueur ya culture pays mais tozala coacher ndenge moko te voilà ça biso ke yo zala coacher na ndenge mususu ba misupe ba le coacher ndenge mususu vient na biso ibenge ndenge za wana azana ba joueur ne ya coacher bien na ba joueur bino au monde bazo coacher ensemble la collectif mais azana ba o ya coacher en privé voilà biso ce que toi ki ba musicien oyo monstre coacher en privé akina besoin lobby pe mpifo monana Junior Wendo kozwa bato ponga na moni soki tozwa occasion ya kozwa ta extrait ya rap na moni bato ebele ba chanteur ba chanteuse ba don ebele Junior Wendo toloba pena vérité bana wana okoka ko assurer pena venir na bango ke bakende liboso ndepe to mona na ba orchestre ya bandeko na yo mususu soko 8 ans ko connaître ngai o comprendre so 8 ans on connaître ngai on comprendre tuna bana na ngai okobenga ta moko ayebisa chaque jour tozala na répétition moi na nyonso zonga neloko na bien ça dit na yebi ko zo ba responsabilité na ngai en tant que papa na yebi ko zo ba responsabilité en tant que leader lelo orchestre na zo kotisa te o ezo bimisa ezaka ba argent de poche na ngai donc voilà moi na ta moko te ayaki azonga makolo et pas na ngai za raté voilà
est-ce que tu bah qui est derrière Junior Wendo? Moussala déjà derrière ngai donc deux fois té. Donc en termes de producteurs, ngamo na ba futa ba facture. Donc na ba futa facture ngamo producteur makamanga na osala. Donc neti album oyo otoye biso wa banzembo zo sala azafo eza yomoko mutu osali yango na ba moyen na yo. Lelo producteur za souté bandeko nyonso yo yebi ya kombo. O soki to yo ba tanga bango moka na ba misa argent de poche na bango. Producteur za ne souté. So azafo hein ba titre na bino za kande mona vie na yo fo mutu moko boye azafo wana nani azafo. Samsunga na fo po na rendez-vous yo pesa ngai na komi na retard donc ngape na fo. Mususu Tamsunga na fo po na rendez-vous fait ça là avant mais na komi na retard na fo Joe na fo. Batu ba comprendre ba ndako tozo ke malembe po to chité na biso na lisolo oyo po ndule na yo olobi eza jour nini le 15 septembre pour nga na botama le 13 donc c'est à dire batu nyonso bo pesa nga ba cadeau na bino. Donc le 15 septembre dans Saint James mais biso si tout va bien samedi oh tozo voyager na groupe tozo kene Brazza toza na ba festival kuna ko beta ba kermesse ko beta kuna so to zongi to ke Matadi après Matadi ndeto yo aussi ça na Saint James après le temps to ba ko luka ba contrat mususu quoi. So to comprend bien départ na yo au préparer yango makasi mbala moko ba production mbala moko ba biloko belé mon sadamo aza papa oyo ando fongola ba porte donc portable na ngai eza na ba relation belé donc c'est à dire tant na ngi pembe na mon sadamo na beni na osala donc na kité na mona ka kitoko ya Félix azoka ndinga za kitoko bongo non Alain Delon na biso non na ngi na zo ba relation polo bina zala o na osala lelo mais batu nyonso ba collabora na Koffi Olomide na production bazala desi wana vraiment na miko cité 120 azoka nga batu nyonso presque ba musicien nyonso natangi Fabrigas quelque part azala desi Ibrator azala desi est-ce que yo ozobanga pete ozala desi jour mosusu to c'est la pete dans la songa pe na koma desi so to komi desi wana nde to yebi que c'est bon mais pour l'instant non desi je pense que ça va quoi. Na kati album na yo est-ce que ba featuring ezali biloko mosusu ba DF o to zana wona mboka oyo ba DF aminene o to zana ba wona mboka oyo nazana F moko na yemba na ye wala na 3F na biba F aminene kotangela ba ngotangela wana ba F aminene kasi nga zotanga ba F Fali Ferre Fabrigas na biba F ya minene ba wona so ba minene OK mais ngana biso ba F ya minene mibale ya minene donc batu ba vouloir ngati ngana lo ba ka de vérité donc Fabrigas aza munene te donc c'est à dire nazana parmi ba DF ya minene ngana ya minene ya mboka na biso Congo nazana F moko to yemba na ye et voilà otiki batu na suspense mais batu ba yebi ke 3F bon comme yo ponino DF eza choix na yo bon to komi na biso na suka bana poto ba olanda yo ba fan na yo ba aller so ko ko vandisa bango et puis message nini okoki ko lancer na baye oyo bazana posa ba bima na album ango bayokana message nini ko lancer muto azana posa bima na album a contacter nga na WhatsApp eza 0033 7 58 12 85 50 0033 7 58 12 85 50 donc wana soko sololi mbala moko ko benga na te solola nanu apote bande to sa classement na pesi mbote na Fofé Litoke directeur Fofé Litoke merci na yo na o salaki geste wana et salinga bien na pesi mbote na Niki la Maserati de la presse congolaise Niki ma solution na pesi mbote na Mireille Auchai na pesi mbote na Arlène la mama na pesi mbote na batu nyonso balingaka Junior Wendo vient ngai Achille Bopeso na pesi mbote merci na yonde ko ngai donc na vite tout à l'heure 16 mm na vite tout à l'heure so boko zo image à répétition boko tsaka pour sa promotion orchestre na bino merci à vous. Merci wana ezalaki tozaina Junior Wendo boyoyo kindenga sololi a sololi kitoko ngape na pesi mbote pa ya Willisionga Zowen Kiambi 120 mon réalisateur Tokei na Janon Ngandu
Patrick Valencio depuis les États-Unis. Vraiment, bambote na bino, mamunio soya malamu. Merci, merci. Pona lelo. Pona lelo. Tosuki nanu awa. Ciao.